Wow. Mbote mbote peuple congolais nazongeli sur liboso na bino mpona kobeta sete na likambo moko oyo bandeko baleli mingi mpe babengi nga mpona makambo ya mbongo oyo bazofutisa bango na kati ya aéroport po avant basala teste ya corona. Nazoyeba bien ke awa na poto awa test ya corona eza gratuit. Donc mutu nyonso tu so aza na poso osalisa yango fake kosalisa parce que il faut yeba komibatela, il faut yeba komi se protéger parce que maladie bokono eza na mboka makasi yango wana ezosenga ke non il faut toyeba kose protéger na maladie oyo. Maintenant awa na Europe avobima na Europe okende na pays mosusu il faut basalisa test ya COVID-19 po bayeba ke non oza na santé malamu ou bien oza na santé malamu te. Maintenant avant obima avant kota na avion avant okende okota na bis il faut lakisa papier no ya test oyo utaki kosalisa ya corona. Maintenant soki ozwi papier wana na bamboka nyonso tokokita bakosalisa test bien sûr mais eza gratuit. Mais nayebi te na Congo test ekomi ya kofuta mbongo parce que il paraît entre guillemets que gouverneur eza mitindo oyo euti na likolo. Maintenant na moment oyo nazana bandeko moko baza parti à Congo babengaki nga balobi vraiment maman en tout cas ezosala pasi biso toya na Congo toyaki poto sala bamisala to s'investir na Congo mais bakangi biso au moins 3 jours na aéroport pona nini tofuti ba $45 pona test ya COVID-19. Vraiment esali pasi alobi na ngabi maman ngai soki olobi atana le direct no le direct mais mobali na ende mutaza mwa show mingi pona ko le direct mais tant que ngai nebise bango ke non na zana no en direct te bolo bakasi na enregistrer bino ba permettre ki na enregistrer bango na enregistrer ki bango na téléphone na nga bokoyoka audio ndenge nini mama na lobi vraiment likambo oyo nalingi bo partager émission oyo koma tina mato ya président yeba soki ya solo vraiment bato wana bazofutisa bato mbongo eske mitindo utaki na likolo to eza kaka bato bango moko bamiyibi nde moto bazosala mosala wana. Vraiment tokosepela te tant que tozo soutenir président na biso qui est toujours liboso bamakambo ya mike wana vraiment ekosimba te po toza toujours mission na biso eza toujours vigilance mpona kolandela makambo nyonso tu oyo ezoleka na mboka bana ya mboka. En tout cas bamama zandu baleli balobi mama na biso na ngombe yoka likambo ezoleka na zandu bapesi biso place na Itaga po toteka mais pozwa mwa mesa o bazopesa bato wana il faut pesa mbongo nga na tali nga na lobi mbongo yango kombe babi mama mbongo eleki bazosenga biso bamisusu bazoya na 25,000 francs bamisusu bazoyesa biso tofuta 30,000 francs tokozwa ngo wapi mama na mosusu alobi ya te kaka safu mosusu abi ya te kaka kisi. Vraiment esali pasi mingi gouverneur vraiment tala likambo oyo soki eza mitindo eute pa no te vraiment tinda bato ba surveiller Itaga po Itaga ba mama bazolela mingi pona bien ya peuple congolais. Vraiment tokoki kotika te pona bien ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo oyo babengi na kombo ya béton partout. Donc tokoki kofanda kimia te tokoki kotika te makambo mabe toujours elekaka yango wana toye kobeta sete gouverneur mama Denise tinda batu bayeba ko surveiller Itaga mbongo ezopesa makuna. Gouverneur Chanceline Ngobila tinda batu bayeba ko surveiller kuna na ebite so eza kaka bamiyibi ou bien eza epa na bino moko mitindo utukuna. Bon bandeko na nga kaka ndenge na lobaki que non na koyebisa bino na koyokisa bino audio oyo babengi nga a partir ya Congo bana ya Belgique baza na kati na Congo bakei pona kosala mosala na Congo pona kotia implice na maboko ya président na biso ndenge azosala ba travaux na kati na mboka bango balobi non tokoki ofanda bote biso pe to sa ba activité moko na Congo poto avancer to tia président biso maboko mais bakangi bango ça fait moins 3 jours banda bakomaki
nanu bakomi esika bakendaki te toyoka message nini ndenge balobi. En direct à nalingi peuple congolais et yoka ndenge ni okoki koloba. Bonjour. Ah bonjour papa. Oui. L'avion. Bafuti sibino combien papa? Bafuti sibino combien? Bafuti sibiso $45 par personne. Bino mon bozo yoka $45 par personne. Oui, $45 par personne. So vous êtes au copimate, donc en plus vous avez un test et pour qu'on soit résultat après et puis tout ça test là tout ce que vous avez résultat moti. 72 heures comme pour les gars depuis toi qui. Donc tu habites que test moi c'est à 5 pour tout ça là. Vraiment, bozaka na Congo Kinshasa ou bien bozongi déjà en Europe? Bozaka na Congo Kinshasa, bazona ba société avant de zonga. Avant de zonga, donc ça c'est test mon souci. Merci beaucoup papa. Nalingaka peuple congolais à la confirmer na maloba oyo loba kindengo loba ke no bokozala direct pour la koloba ndenge nini ba ofuta no $45 à partir aéroport pour na test à Covid. Et ça ne vraiment pas si yango wana nalingaki bokota direct pour boyebisa peuple congolais. Pour maloba oyo comme pas présent biso Fachi, ce qui présent Fachi vraiment aider yango. Toi bana nous ko régler na nos problèmes oh pour eso ça la passe. Merci beaucoup papa. Merci. Bino moko boyoki ndenge nini message ekomi que non batu tisiko baza na Congo bakangi bango ça fait au moins 3 jours yango yo baza toujours na maboko ya bato wana na tente pona nini pona $45 oyo ba sengi pona ko selsa bango ba test. Vraiment soko oza nango te obima te na esika na tisiko baza kaka wana ti nayebi te soki déjà si balibere bango parce que babi fo bazwa ba résultat nayebi te gouverneur ya ville Kinshasa tala na likambo est-ce que eza ya vrai ou bien eza faux yo bino batu botindaki batu ba pesa bafutisa batu ba $45 na kati aéroport avant mutu aleka akende kopema esika ayeli. Parce que Congo, Kinshasa, eza mboka na biso, mabela bakoko na biso, ndenge toloba toujours que non, soki ozongi na Congo, eza popema. Parce que awa avotambola, il faut mukanda, il faut boye. Tant toyaka na Congo, tokenda pona kopema. Tolingi mboka na biso, eda na kimia et avancé, et qui est toujours liboso. Na beti sete na likamba ba mama ya zandu, ba mama zandu bazolela, pona makambu ya ba mesa oyo batieli bango ya koteka ba 20 000 ba 25 000 avant zwa mesa vraiment zo sala pasi mama moko alobi yete kaka safu siko 20 000 yango aza kuta tan na fond ya 20 000 te akosala ndenge nini atandi na mabele me bazo ya kopanza babiloko na bango nyonso tu na mabele wana eza na bato misusu ba vivre kana taux du jour ba liaka wana ba avansaka wana maintenant soki ekomi ya boye vraiment ekosala pasi mingi bo partager message oyo comme la gouverneur na biso Chantilly Ngobila et comme amato ine po ayoka message oyo atinda batu bayebala ko surveiller itaga côté ate batu bateka pona batu bazala à l'aise peuple congolais azosenga kaka azana kimia partout, kimia na kolia, kimia na koteka na kimia na ndako ne kimia partout. Vraiment ezala que abino nana molobeli na bino nana ngombe yeyo bozelanga na live na Facebook na kozala en direct na mama grâce pour toeba
kobeta lisolo oyo malamu po situation oyo ezosala pasi. Merci beaucoup bozala bien peuple congolais, nalingi bino mingi. Bye.